Banyama mibale bakomi baninga. Oyo ezali mutu na lite na lelo. Mpe mutuna yango oyo. Banani yango bazali banyama mibale. Mpe lolenge nini ezali kotalela biso. Na bongo tokoki kososola banyama oyo kaka soki totangaki Daniel chapitre 7. Wapi balakisi biso lolenge na nyama oyo. Sikoyo tozali kotanga Daniel chapitre 7 te po tozali kopesa lite na Apocalypse ezali bongo na video mobimba na ntina na likambo oyo. Na Daniel chapitre 7 lolenge na nguya oyo na nyama epesami. Elakisami lokola liseke oyo mpe ezali na Daniel bokonzi moko na politiki to mokonzi to bokonzi. Pe bokonzi oyo ekokesena na makonzi oyo na liboso, ekokesena na bakonzi mosusu. Sikoyo soki botangi Daniel 7 bokomona ete lolenge oyo epesami ekokangisama na Apocalypse 13. Bongo bokonzi moko wana ekolakisama na elobeli mosusu na Apocalypse chapitre 13. Kasi likambo na ntina mpona bokonzi oyo na politiki ezali ete ekeseni na makonzi nyonso mosusu. Mpe ntina na bokeseni na yango ezali mpo ezali lingomba na sambela. Ezali mpe bokonzi na losambo. Mpo ete makambo na yango monene ezali na sambela. Ezali kobundisa bato na bule na oyo aleki likolo. Mpe ezali kotuka na ntina na oyo aleki likolo. Daniel 7:25 elobi mpe ye akoloba mabe na ntina na oyo aleki likolo. Mpe akonyokola bato na bule. Bongo wana ezali na almanaka na politiki. Ezali na libongisi na losambo. Na oyo aleki likolo mpe akokanisa kobongola bilaka na bule mpe mibeko. Akobongola bilaka na bule mpe akobongola mibeko. Kokamwa. Soki bokanisi bokonzi yango, bokonzi oyo ezali kokangisama kaka na lingomba moko mpe ezali Rome. Lingomba mosusu te kozwa moko na lolenge na ntango na liseke moke. Tokoki kokota na mozindo te, abongoli bilaka na bule. Abongoli bilaka na bule. Abongoli mibeko. Mibeko na nzambe, pe bilaka na bule na nzambe. Tokozongela yango nsima. Mpe bango bakopesa mana loboko na ye mpo na ntango moko ntango mibale mpe ndambo na ntango. Tozali kozwa lisakoli oyo na Apocalypse chapitre 11. Wapi bokozala na bokonzi oyo ezali kokonza mpo na mbula misato na ndambu oyo na bosakoli. Mikolo nkoto moko nkama mibale ntuku motoba na bosakoli. Elingi koloba mbula nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba. Sikoyo nyama na Apocalypse 13 azali nde kokangisama na biteni na oyo tozalaki na ye na Daniel chapitre 7. Lolenge ebele enzingi nyama oyo to biteni ebele. Azali na mutu na nkosi. Sikoyo nkosi azalaki kolakisa Babylone na Daniel chapitre 7. Nsima azali na makolo na ngombolo. Mpe ngombolo azalaki kolakisa Bamed na Bapers. Azali na nzoto na nkoyi. Nkoyi azali kolakisa Grèce na Daniel chapitre 7. Mpe azali na maseke zomi. Mpe azali na mitu sambo. Mpe maseke oyo zomi mazali kolakisa makonzi zomi oyo tosili komona na lolenge na bililingi na Daniel chapitre 7. Mpe misapi na makolo na ekeko na Daniel chapitre 2. Na bongo azali nyama oyo asalami na biteni. Azali na biteni bwanya soki bolingi na Bamed na Bapers na Grèce na Rome mpe na Babylone. Mpe azali koloba na monoko na nkosi. Azali koloba monoko na monoko. Azali koloba na monoko na bato na Babylone. Mpe atelemi na libongo na mai monene. Na monaki nyama kobima na mai monene. Mai monene bikolo bato bibele. Mai esili yo komona. Bongo abimi na kati na bikolo. Azalaki na mitu sambo na maseke zomi. Mpe na maseke na ye mitole na bokonzi zomi. Mpe na mitu na ye nkomo na kotuka. Wana bozali na boyokani na Daniel chapitre 7. Bokonzi oyo na kotuka ezali kotelemela oyo aleki likolo ezongi kati na bato. Mpe Daniel chapitre 7. Na Daniel chapitre 7 tomoni ete yango nde ebimi na Rome na empire romain. Mpe mingi empire romain d'Occident. Mpe nguya na yango ezali kopanzana na mokili mobimba. Nyama oyo na monaki azalaki na motindo na nkoyi. Ezali nde Grèce kati
ezali kati na ezali nde na lolenge na Grèce kati na yango ezali na bwanya na ba grec soki bolingi pe lingomba na Rome ezali na solo na bwanya na ba grec mpo ete ezali kosepela na Aristote mpe bato oyo nyonso na bwanya mpe Origen na bato na boyebi na ba grec oyo babimaki mbula ebele nsima na bokonzi na Rome bazwami mpe na kati kuna makolo na ye lokola makolo na ngombolo boni Rome azali na bwanya na Bamed mpe na Baperse na solo mateya na mitra to mitraisme ezali bongo mateya makonzi na nsambela ezali kutu na ekoti na biteni misato oyo ekomi longwa bokonzi na Bamed na Baperse mpe monoko na ye lokola monoko na nkosi ezali nsambela na Babylonien na Isis mpe Osiris Baal Ashtoreth nsambela nyonso oyo ezwami kuna eyano ezali nde iyo soki tokei na Babylone nkosi azali elembo na Babylone kasi nsango na mawa ezali ete dragon apesi ye nguya na ye na kiti na bokonzi na ye na bokonzi monene. Apocalypse 13:1-2 elakisi biso ete nsango na mawa oyo ezali na nsima na bokonzi oyo ezali nde dragon mpe dragon azali moto mosusu te kasi diabolo. Apocalypse 12:9 elakisi dragon lokola satana kasi satana azali kosala na nzela na basali na bato oyo bazali basali na ye. Na Apocalypse 12 dragon wana ye azali kosala na nzela na Rome na bapakano amekaki kobebisa Yesu. Mosali moko na barome amekaki koboma mwana Yesu mokonzi oyo apesaki Yesu etumbu mobomi oyo abakaki ye mpe elembo moko ekangaki lilita na ye mpe soda moko abatelaki lilita na ye na solo ezali na lolenge na Rome na kati na yango. Monoko na kosolola makambo minene na bitukeli epesami na ye. Bongo bokonzi oyo na politiki na nzambe ekotuka nzambe bokonzi mpe epesami na ye mpona kosala misala nsanza ntuku minei na mibale ezali nde ntango na nsanza ntuku minei na mibale minei na mibale mbala ntuku misato mikolo na bosakoli esali mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba azipoli monoko na ye na kotuka nzambe mpe atuki nkombo na ye oyo ezali lolenge na nzambe mpe na efandelo na ye ezali nde mosala na ema wana elingi koloba nzela na lobiko oyo elimbolami awa ezangisi bato nguya na lobiko na Yesu Kristo. Boni bokonzi oyo esalaki yango iyo ebimisi basanto mpe Marie na balobeli nyonso wana ata lingomba yango moko mpe batindami na yango na bolobeli na nkombo na moto mpe ba oyo bafandi kati na likolo mpe bongo bazali kotuka nzambe na likolo. Apocalypse 13:5-6 bokonzi mpe epesami na ye mpona kosala misala sanza ntuku minei na mibale. Apocalypse 13:5 bongo ekosalema polele na miso na bato nyonso sanza ntuku minei na mibale na bosakoli. Sanza ntuku minei na mibale ntuku minei na mibale mbala ntuku misato mikolo koto moko nkama mibale na ntuku motoba mokolo moko na mbula bapesi bino mokolo moko mpona mbula moko. Ezekiel 4:6 wana ekoti biso na lisolo oyo tokuti na Apocalypse chapitre 11 vigile amataki na kiti na bokonzi na pape na 530 na mbula 538 sima na Yesu na kobatelama na Belizer. Lisolo yango wana tozali na mbula oyo na ebandeli ntango bokonzi na pape ebandaki kokonza na ndingisa na mokano na Justinien abimisaki na kopesa ye bokonzi mpo na kobongisa batombokeli nyonso na lingomba ba oyo bamekaki kozwa mokano mpo na bango moko. Bongo bokonzi oyo ndimami na pape ebandaki na mbula 538 sima na Yesu mpe esalelami mokano na mokonzi ndenge na sili koloba wapi akomi mobongisi na batombokeli lingomba. Yango wana lelo Rome alobaka kaka ete azali bobele ye moko akoki koloba makambo bokoki kondimela mpo ete bokonzi ya pape ekobaka ekoki kosala lisumu te ekoki mpe kosala mbeba na makambo na nsambela te. La banka professeur na histoire na université na Rome alobi na bokitani na ba César ekomi mokitani na ba pontife na Rome ntango Constantin alongwaki na Rome apesaki kiti na ye na bokonzi epai na pontife oyo ezwami na mikanda oyo balobaka euti na ezali ya Constantin ezali mikanda na lokuta mpe endimisamaki lokola bongo kasi ezali kaka lisolo
kotinda bana efandelo na mokonzi na Constantinople ezalaki likambo na mawa mpona lokumu na Rome. Mpe ntango wana bakokaki kokanisela kosukisa manoki na yango, kasi bofuluki na lingomba mpe bokonzi oyo ezalaki komata na mwepiskopo na Rome to pape epesaki ye molende mosusu na boumeli, mpe akomisaki yango mboka mokonzi na sambela na mokili na bato na mayele. Ekomami na mokanda na Abbott histoire romaine ezali kaka likambo. Biblia elobi nguya epesami na ye na kobunda na bapetwi mpe koleka bango. Bokonzi mpe epesami na ye liboso na mikili nyonso, na bikolo nyonso, na minoko nyonso mpe na mabota nyonso. Ezali maloba na bosakoli. Bokonzi oyo ekokonza eteni na mokili nyonso. Bongo bokonzi epesami na likolo na epesami ye na likolo na bapeti na molai na ntango na mbula nkoto moko nkama mbali na tuku motoba, kasi bokonzi oyo ekokonza mokili mobimba. Mokanda na histoire de Stanley elobi bapape bazwaki esika na bakonzi na Rome oyo etikalaki mpamba na kozwaka bokonzi na bango, lokumu na bango mpe nkombo na bango na kipakano. Constantin atikelaki mwepiskopo na Rome makambo nyonso ezali nde lokuta, kasi ata bongo bokonzi na pape ezali elima na bokonzi na Rome oyo ekufa elatisami motole likolo na lilita na yango. Bongo tozali na mokonzi azali na nkombo moko, azali na nkombo moko Pontifex Maximus oyo ezalaki nkombo na mokonzi na Rome, na bongo na solo papa azali mokonzi na Rome lelo. Boni anyokolaki lingomba Western Watchman mokomi na Catholique iyo awanganaki te ete anyokolaki, asalelaki etumbu na makasi kino oyo na liwa, mpe azalaki na bulamatari mpona kosalela etumbu yango. Boko na kati na mitu na ye ezalaki lokola soko ezokaki kino kufa. Ezali bongo na mpota na kufa. Nde mpota na ye na kufa ebikaki. Eteni moko na bato bakamwi mpe babilaki nyama. O te balobi bongo te, boyeba balobi bongo te, balobi mokili mobimba ekamwi mpe ebilaki nyama. Sikoyo oyo ezali maloba na ntina awa, na monaki moko na kati na mitu na ye ezalaki lokola soko ezokaki kino kufa. Ba version mosusu elobaka emonanaki lokola ezalaki na mpota na kufa. Boni bokesenge ezali kati na emonani lokola to mpo na koloba malamu ezalaki na mpota na kufa te, iyo to te, iyo emonanaki lokola ezalaki na mpota na kufa, kasi ekoki kozala lokuta ntango mosusu akokanisi Yesu Kristo. Mpo ete soki antikristus monguna na Kristo na esika na Kristo ezali kolanda likanisi mobimba, bokonzi oyo emitongoli lokola molobeli na sika, bokonzi oyo ezali kolimbisa masumu, bokonzi oyo ezali kopesa bino mpema na sika, ezali kofungola ekuke na lola to na inferno, bokonzi oyo ezali mpe kozwa mpota mpe ebikaki, ezali bongo likokanisi na Kristo soki bolingi, kasi emonani lokola ezwi mpota na kufa. Bongo ezali ntango na mbula nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, longwa mbula 538 kino 1798, mutu moko na ye emonanaki lokola ezali na mpota na kufa. Bongo eteni oyo na ntango amonanaki lokola kufi, kasi na solo akufaki te. Azali nde na se na mabele, kasi lokola nyama akufi, kasi abungisi bokonzi na ye na politiki. Nsima bokonzi oyo na politiki ekozongisama mpe nyama oyo akolamuka. Ezali oyo Biblia elobi. Bongo na 1798 bokanisa Berthier akotaki na Rome, asukisaki bokonzi na pape Napoleon na mapinga na ye na ba franc-maçon soki bolingi, asalaki bokonzi na bato nyonso. Elobi bongo encyclopédie britannique, atiki makambo na ba franc-maçon libanda. Berthier akotaki na Rome le 10 février 1798 mpe abimisaki bokonzi na bato nyonso na kokokisa bongo lisakoli na mobimba na yango. Ndango na bato na Europe bakanisaki ete bokonzi na suka te na Napoleon ekotosama mpe ete na pape bokonzi na pape ekufaki. La papote moderne Monseigneur Joseph Rickaby ezali kaka soki bazali kotanga Biblia. Bongo na solo mikolo nkoto moko nkama mbale na tuku motoba kobomama na moto moko na France na kati na Rome na 1798 pesaki libako na ba français pona kokota. Histoire de l'église elobi bamemaki ye na boumbu pape mpe nyama azwaki mpota na kufa. Moko na kati na mitu na ye ezalaki lokola soko ezokaki kino kufa, nde mpota na ye na kufa ebikaki, mokili mobimba ekamwi mpe ebilaki nyama. Sikoyo ekoki mpenza kosalema te ete nyonso bakolanda Catholique. Apocalypse 13:3 to
bango nyonso wana nde motuna tokomituna bokanisa makomi na San Francisco Chronicle elobi oyo ete Vatican ezalaki na kimia na Italie mpe mikolo to na mipanzi mibale bazalaki mpenza na esengo moko na mosusu nde mpota na kufa ebikaki kati na bango mbale. Apocalypse 13:7 elobi nguya epesami na ye na kobunda etumba na bapeti mpe koleka bango bokonzi mpe epesami na ye liboso na mikili nyonso na bibolo nyonso na minoko nyonso mpe na mabota nyonso. Ezali kobangisa Rome, ezali kobangisa Rome ekokonza mokili mobimba. Yango nde elobi bongo bokonzi moko na sambele na mokili mobimba ezali kokonza lisosoli na mokili mobimba. Yango nde elaka. Mpe basambelaki dragon. Na solo soki bolandi bokonzi wana na kozanga koyeba bozali na solo kosambela dragon oyo apesi bokonzi na ye na nyama. Mpo ezali lokuta. Bazongisi bokonzi oyo na monguna na Kristo na esika na Yesu Kristo eloko moko na esika na Yesu Kristo mpe bazalaki kosambela nyama. Bongo nyama azali kokumisama. Nde tozali na lolenge na tata mwana na bokonzi awa na koloba nani akokani na nyama, nani akoki kobunda na ye. Bongo soki otelemeli ye okoki kobundisama na etumba na solo. Azipoli monoko na ye na kotuka Nzambe pe atuki nkombo na ye na efandelo na ye. Tosili komona yango ezali nde mosala na Kristo mpe baoyo bafandi kati na likolo. Nzambe ye moko atukami, Yesu alongolami na makomi na bango, bato nyonso na mokili bakosambela ye baoyo nkombo na bango ekomami te longwa na bozalisi na mokili na buku na bomoi na mwana na mpate oyo asili kobomama. Apocalypse 13:4-8. Bongo bokanisi te ezali na ntina komona ete bakatolike bakoki koyeba ete soki bazali na bokonzi yango mpe bazali koyokana na bokonzi yango ete bazali na solo kosambela dragon te. Na tondisamaki na esengo ntango nakutaki makambo oyo libanda. Boyebi te ete soko bokomipesa bino mpenza epai na moto ete bosalela ye na botosi bozali baumbu na ye oyo bokotosaka. Soko baumbu na masumu oyo ekokamba kino kufa, soko baumbu na botosi oyo ekokamba kino boyenge bene. Rome 6:16 na solo soki botosi bokonzi oyo na solo bozali kuna na kati. Zambi olobi na motema na yo na kobuta likolo na kotombola kiti na ngai na bokonzi likolo na minzoto na Nzambe na kokokana na oyo aleki likolo. Alingi basambela ye na solo soki tosambeli bokonzi oyo tozali na solo kosambela dragon. Pape azalaki moto na mbula mpe basakoli na kanisi batalaki na se kolandana na ntango. Billy Graham alobi akokota na lisolo lokola pape monene koleka ba pape nyonso na ntango na biso. Kokamo azali solo na mposa mpe na molende na kosalisa mokili na makambo na molimo. Bongo ntango mosusu tokoki kobongisa mpona koloba mateya na milimo. Ezali kitoko, ezali malamu, nayebi lolenge nini ezali mpasi mpona bakonzi na makambo oyo. Elobi bongo Dalai Lama. Sikoyo likambo na kotuka ezali nini? Apocalypse 13:6 azipoli monoko na ye na kotuka Nzambe. Daniel 7:25 pe akoloba mabe na ntina na oyo aleki likolo. Wana elingi koloba nini koloba maloba mabe na ntina na oyo aleki likolo? Ezalaka na ndimbola mibale kaka na Biblia. Jean chapitre 10 verset 33 bayuda bazongiseli ye monoko ete tozali kobwakela yo mabanga mpona mosala malamu te kasi na ntina na kotuka Nzambe mpo ete yo moto ozali komikokisa na Nzambe. Boye soki olobi nazali Nzambe ezali kotuka. Akotelema mpe akomitombola likolo na biloko nyonso bibyangami Nzambe soko eloko nini na losambo kino akofanda na tempelo na Nzambe mpe akomisa kwela ete azali Nzambe penza. 2 Thessaloniciens 2:4. Na kolobela nguya na monguna na Kristo na koloba ete azali Nzambe mpe na kozwa esika na Nzambe akolimbisa masumu akosala makambo oyo mpe makambo mosusu. Sikoyo Biblia epesi ndimbola na kotuka lokola lolenge na kosalela nguya nyonso to bokonzi nyonso oyo ezali bobele na Nzambe. Sikoyo totanga maloba na Pape, dictionnaire ecclésiastique de Ferrari. Pape azali lokumu monene koleka mpe na likolo koleka kino azali moto pamba te kasi lokola azali Nzambe. Mpe molakisi na elongi na Nzambe. Bongo ezali na maloba na Pape wapi bokonzi na Pape elobi ete azali Nzambe ndenge moko na mokonzi na Rome azali koloba azali Nzambe na solo ye moko alobi yango. Pape Léon alobi tozwi awa na mokili esika na Nzambe atondi nguya. Boyoka ndimbola mosusu na kotuka Luc 5:21.
bakomi na bafarisien babandaki kobanza ete moto oyo awa oyo azali kotuka nzambe azali nani mosusu akoki kolimbisa mabe bobele nzambe moko. Bongo soki olobi ete okoki kolimbisa masumu ezali kotuka mpo ete nzambe moko azali mpe mobongisi moko kati na nzambe mpe bato ye moto Yesu Kristo. Elobi 1 Timothée 2:5. Botala bokonzi moko ekobima mpe papa alobi na nguya na bakonsile boye kombo nyonso oyo na makomi epesami na Kristo na nzela na yango etiami likolo na lingomba nkombo nyonso wana epesami na pape. Bongo bokonzi na pape ezwi esika na Yesu Kristo. Mpe bazali koloba ete nzambe ye moko asengami kolanda bosambisi na bansangu na ye na kolimbisa to na kolimbisa te na kolandela soki baboyi to bandimi kolongolisama na masumu. Mokano na nsangu ezalaka liboso nzambe alingaka atikaka kaka yango. Wow, dignité et devoir du prêtre. Bongo sangu akomi likolo koleka nzambe sangu akozwa mokano soki olimbisa mito te pe nzambe azali wana kaka mpona kotosa o nsangu na ye alobi. Boni ezali somo te, ezali lofundo na ndenge na likolo. Boyoka maloba mosusu mosumu ki akufukami na makolo na mobutu na motubeli na makolo na motubeli na ye ayebi ete azali koloba na moto mpamba te kasi na Kristo mosusu akoyoka maloba oyo na longoli masumu na yo mpe mokumba na nkuku na masumu ekwei na molimo na ye mpo na libela. Doit être un prêtre nyonso ezali maloba na bakatolike. Soko moto azali na lito ya yoka soko eponami ete moto moko akangama nde akangama. Soko moto abomi na mopanga ekoki na ye kobomama na mopanga oyo awantine na mpiko mpe na konyima na bapeti. Apocalypse 13:9-10. Sikoyo Daniel alobeli likambo moko lisusu mpona bokonzi oyo alobi na biso ete akokanisa kobongola ntango mpe mibeko. Sikoyo tosili komona yango bokonzi na pape ebongolaki mibeko na nzambe alongoli mobeko na mibale abongoli mobeko na mine ekomi sikoyo mobeko na misato oyo ekangisami na dimanche na esika na sabata. Akabolaki mobeko na zomi na biteni mibale mpo azala kaka na mibeko zomi. Abongoli mibeko. Boni abongolaki ntango? Boni Roma abongolaki ntango? Na solo ntango nini abongolaki? Na solo almanaka nini tozali na yango lelo? Tozali kolandela almanaka na Grégoire. Almanaka na Grégoire. Grégoire azalaki nani? Azalaki pape. Pona nini Grégoire abongolaki almanaka? Po ete alingaki kobongola ntango. Bomoni? Alingaki kobongola ntango. Sikoyo lelo ezali mokolo malamu mpona kolobela yango mpo ete lelo ezali feti na Ishtar. Oh, bolimbisa tokobandela maloba lelo ezali pasaka. Mpe feti na Ishtar na mpe na oya pasaka ezali makambo mibale ekeseni. Pasaka likambo na boye ezali te. Bomoni? Pash eyebanaki na lolenge na kobima na nsanza. Mpe mokolo na pasaka eyebanaki na kobima na sanza na sika. Boye tango sanza na sika ezalaki kobima wana bazalaki kotanga mikolo. Pe pasaka ekokaki kozala mokolo nyonso. Ezalaki na mposa na kosala ma vendredi to samedi to dimanche te. Pasaka ekokaki kozala mokolo nyonso na lolenge na ebimeli na sanza na sika. Kasi feti na Ishtar ezalaki mokolo na liboso na poso. Bongo bokonzi na pape bongolaki almanaka mpona kokokisa yango na feti na Ishtar. Mpelelo babongoli mobeko na boyokani na kala oyo bokotanga mikolo mpe basali ete Ishtar ekomaka kaka dimanche. Ezala kaka dimanche. Nzoka na ntango na kala ekokaki kokoma mokolo nyonso. Sikolo wana elingi koloba ete batelemi mosika na mwana na mpate na pasaka. Mabeko likalisusu. Soki yo sikoyo na mbalakata mpo yango ekoki kokoma ekomaki na ntango na kala. Na solo ntango ekomaki ata bongo ekomaki na ntango na kala na solo na bungi simbula yango ntango papa asalaki mobemo na Amerika. Ezali solo ntango ekomaki ata bongo esalami ete feti na pasaka na feti na Ishtar ekutani mpe ezalaki mokolo moko. Bongo basalaki nini? Na solo bakotaki na mobulu. Bomoni balingi yango te. Bongo pape atindiki pasaka nsima na poso moko. Yango ne basalaki. Batindikaki pasaka nsima na poso moko mpo ete ekomaka na mokolo na page te.
mpo tolingi kosala eloko moko te na mwana na mpate oyo akufeli biso. Tozali kosalela ntina mosusu ishtar ezali feti na bapakano. Bongo abongoli mikolo na feti, abongoli ntango mpo ekokana na yango, abongoli almanaka mobimba mpo na kokokanisa yango na feti na bapakano, mpe abongoli mibeko na Nzambe. Bongo mopanga ekobomama na mopanga. Soko moto abomi na mopanga ekoki na ye kobomama na mopanga awa oyo awa ntina na mpiko mpe na kondima na bapetwi. Bongo na 1798 bokonzi na pape ezwi mpota na kufa, ebomami na mopanga ndenge ezalaki koboma na mopanga liboso. Mpe sikoyo mosakoli atali na zinga tozali na mbula 1798 pota na kufa ebimi. Namoni nyama mosusu kobuta kobima na kati na mabele. Sikoyo soki mai monene elakisi bato ebele na bato bikolo minoko, bongo mabele ezikolakisani esika wapi bozali te na ebele na bato bikolo mpe minoko. Mpe na moni nyama mosusu bokonzi moko na politiki ezali kobuta na etando na mabele wapi ezali te na bato to ebele na bato. Mokili oyo ekoki kozala Europe te, ekoki kozala Asie te, ekoki kozala mboka na Moyen Orient te, ezali bokonzi moko na politiki. Mpe ezalaki na maseke mibale lokola maseke na mwana na mpate, boye ezalaki na lolenge na mwana na mpate, kasi akoloba lokola dragon. Likambo na ntina Apocalypse 13:11. Sikoyo bokonzi oyo nde nani? Na bongo tokoma epai na bato na liboso na reforme. Bato oyo bazalaki malamu nazalaka na botosi makasi mpo na bango na bato na liboso na reforme. John Wesley na makomi na ye akomaki na ntina na Apocalypse na 1754 alobi mpo na nyama na maseki mbale boye nano akomi te mpe akoki kozala mosika te, akobima na suka na sanza ntukumi na mibale na nyama na liboso. Sikoyo bato na reforme balobi nyonso polele boye Rome nde munguna na Kristo bazalaki kotalela ye. Sikoyo balobi nyama mosusu wana akoki kozala mosika te. Motuna ezali boye bokonzi nini ebimi na solo mpenza na ntango wana na mboka moko wapi ebele na bato na bikolo bazalaki te. Ezali kaka mboka moko endimisami. Ezali bongo États-Unis d'Amérique. Sikoyo eleki mbula ebele bilili oyo esilaki kobelema na lolenge na kotalisa lokola soki États-Unis ezalaki bokonzi moko ezalaki mpenza na nguya te. Tobwaka liso na komatama na États-Unis mpe tomona soki ekokani. Maloba na kozwama na bonsomi esalamaki na 1776. Bonsomi endimamaki na mboka nyonso na mokili na 1783. Na 1787 mokanda na mibeko na États-Unis ebimaki. Na 1791 maloba etaleli makoki ebakisamaki. Mpe na 1798 kaka mbula moko oyo Rome azwaki mpota na kufa, France bokonzi monene koleka nyonso na Europe na tango wana endimaki bonsomi na États-Unis. Bongo kaka mboka moko wana ezokisaki na kufa na mbula moko wana endimi États-Unis. Bongo ezwi mpota na kufa azalaki kotala mosakoli mpe amoni nyama mosusu kobuta na esika wana na ndenge na lisakoli. Na 1863 mobeko etaleli kokangolama na boumbu ekokali na oyo Napoléon abimisaki na Europe. Tour Eiffel ezali elembo na franc-maçonnerie, statue de la liberté ezali elembo na franc-maçonnerie. Na 1798 mbula moko na ntina monene bonsomi mpe bosembo mpona bato nyonso. Yango nde mobeko na bokokani na mwana na mpate. Dragon bokonzi na liboso alobaki bobimisa bango na libanda na mboka to bojembika bango. Botala bongo ndenge dragon azali koloba. Mpe botala ndenge mwana na mpate azali koloba. Ezali mobeko na bokokani na mwana na mpate. Bokonzi na mibeko ekobimisa mobeko ata moko te mpona kofandisa nsambela moko to kopekisa misala na yango na bonsomi. Yesu alobi likambo moko bopesa na César oyo ezali na ye mpe na Nzambe oyo ezali na ye, kasi momekano moko te na nsambela ekosengama lokola mobeko na bokokisami mpona misala to mosala na bulamatari na États-Unis. Yango nde mobeko na bokokani na mwana na mpate. Tosimbi bosolo oyo lokola na solo ete bato nyonso bakelami na bokokani ete bapesami na mokeli na bango makoki moko ekolongolama na bango te. Na kati na yango ezali bomo bonsomi mpe boluki na esengo Oxford Histoire du peuple américain mobeko kitoko na bokokani na mwana na mpate. Mokanda na mibeko oyo ekobongola masoki balingi kozala na mibeko na sambela.
mpe monyokoli yango moko mokanda na mibeko ekolongwa ndenge nyonso tolongwe na bokonzi na mibeko to republique mpona kokota na bato na oyo na bato nyonso to demokrasi. Amerika ezalaki demokrasi te, ezalaki republique. Bokoki kopona kasi bokeseni monene ezali kati na republique na demokrasi. Bokeseni monene boyebi soki mwana zamba zomi mpe mwana na mpate moko balingi kopona na ntina na likambo na bilei na tongo, mwana na mpate akosuka kaka na kolia manantongo na kati na demokrasi ekozala zomi na moko bososoli. Mpe republique ezali na mibeko ekeseni makasi na demokrasi. Mokanda na mibeko ezali bongo na katikati na republique. Mpe bokoki kopona yango kaka bongo te kasi ezali komona na makambo ebongwani. Biblia elobi Apocalypse 13:11 nde asololi lokola dragon. Sikoyo dragon apesaki na bokonzi na liboso kiti na ye na bokonzi mpe nguya monene. Mpe asalelaki ye mpona kosala nini? Kotuka Nzambe. Mpe mpona konyokola bato na bule. Boni asalaki yango te? Na solo bokanisi ete bokonzi moko wana ekoki kosala ndenge moko te? Bokanisi ekoki kosalema te? Apocalypse 12:17 dragon ayokeli mwasi nkanda mpe akei kobunda etumba na bango batikalaki na libota na mwasi baoyo batosaki malako na Nzambe mpe bazalaki na matatoli na Yesu. Oh, soki okangami na liloba na Nzambe na maloba na basakoli mpe ozali kotosa mibeko na Nzambe na esika na mibeko na bato, okanisi okotungisama na dragon te? Na bongo azalaki koloba lokola dragon. Dragon azalaki koloba ndenge nini? Totuna na Rome ndenge azalaki koloba. Oyo ezali mokanda na Pape Pie IX ekomami na 1864. Bulamatari atikala ata mokete kozala na bokonzi na kotika moto na bonsomi na kondima nsambela oyo akokanisa ezali na solo. Malamu ezalaki koloba na dragon. Eglise ezali na bokonzi na koloba ete nsambela na katolike ezala nsambela na bulamatari na kolongola nsambela nyonso mosusu. Alakela mabe moto oyo nyonso akoloba ete bonsomi na lisosoli mpe oyo akosenga bonsomi na lisosoli mpe na losambo mpe ete yango ezali kosala ete lingomba ekoki kosalela makasi te. Oyo ezali lobeli na dragon ezali na solo. Eglise catholique romaine ekosenga makoki na bonsomi mpona yango moko. Ezali maloba na catholique. Catholique romain akosalela makoki na ye na boponi mpona kondimisa kotomboma na eglise catholique na mboka na ye. Catholic World de juillet 1870 ezali elobeli na dragon. Kasi Apocalypse 13:12 elobi ye bokonzi na mibale akosala na bokonzi na nyama na liboso na miso na ye wana. Akosala makambo ndenge moko na oyo nyama na liboso asalaki na mokili na kala. Ezali bongo te? Mpe akosala ete mokili na bafandi na yango motuye boni na bato nyonso pona kosambela nyama na liboso. Aha, sikoyo ndenge nini bakoki kosalisa moto na makasi mpo asambela nyama na liboso? Oyo mpota na ye nakufa ibikaki sikoyo. Ndenge nini bakoki kosalisa na makasi na nzela na mibeko ete moto asambela nyama na liboso? Lolenge moko kaka bokoki kosalela yango ezali na nzela na mibeko oyo ekokonza lisosoli. Ezali bongo te? Boye soki nyama na liboso azali na mobeko to mibeko mpe alobi ete yango nde mobeko nalingi basalela mpe nalobi nazali na ntina na yango te ezali koyoka na mibeko na Nzambe te. Mpe bokonzi oyo na mibale ekomi mpe elobi soki osali yango te okonyokwama. Nini lisusu ekoya? Nsima bokonzi na mibale ekolisi mibeko na nyama na liboso mpe soki natosi bongo mibeko wana nazali na solo kosala ni? Nazali kosambela nyama na liboso mpo ete asali mibeko wana. Ezali bongo te? Bongo na kozala na mobulu na Nzambe mpo ete mibeko wana ezali nini soki ezali kotelemela mibeko na Nzambe? Bongo ebongi na pona. Yango nde Biblia elobi ete ekosalama nyama na mibale akosala na solo yango. Asali mpe bilembo minene bongo abimisi ata moto na likolo kokitisa yango na se na miso na bato. Ezali nini? Bongo ekoki kozala moto na ndenge na komona boye. Kasi na kanisi ezali moto na ndenge na molimo awa. Azimbisi bafandi na mokili. Sikoyo moto na ndenge na komona boye ezimbisaka te. Ezali konyokola. Kasi moto na molimo wana ekoki kozala mobulu. Boye bokonzi oyo na mibale ekokosa mpona kosala yango. Mpona bilembo oyo azwi nguya na kosala na miso na nyama. Bongo
soki botali na nyama na mibale toloba États-Unis, bokonzi oyo ezali kobwakisa molimo moto molimo mosanto, kasi ezali molimo na lokuta, ezali molimo na lokuta atondi na bikamwisi mpe bilembo na malamu na solo bozwa likama. Ezali na liteya moko ekoya na nkombo moto eyebani te. Mokolo yango ata ozali kosala nini kozanga liteya wana te. Na kolakisa bino moto eyebani te na ndenge bokoki kondima te. Oyo azwingu ya na kosala na miso na nyama, koloba na bafandi na mokili ete basala ekeko mpo na nyama, oyo azoki mpota na mopanga nde abiki. Ndenge nini bokosala ekeko mpo na eloko moko? Ekeko ezali nde nini? Ekeko ezali eloko oyo ekokani na eloko na solo bongo te. Soki natali na kitalatala na mona kanini elilingi na ngai, eloko moko ekokani na ngai bongo te. Ezali ngai te, ezali kaka elilingi, kasi ekokani na ngai te. Ekokani na ngai. Sikoyo nyama na liboso azali kokokana na nini? Nyama na liboso azali mokonzi na sambela oyo, bokonzi na sambela oyo ezalaki kosalela bulamatari mpona kosala mana matena yango. Ezali bongo te. Awa sikoyo soki nyama na mibale akomi bokonzi na sambela ezali kosalela bulamatari mpona kosala isama na mateya na yango, kasi mateya yango ezali nde mateya na nyama na liboso oyo Rome, mpe ezali kosalisa na makasi ete mokili mobimba etosaka Rome boni na kozala na kotungisa mate na solo nzoka Biblia elobi yango ete nde ekosalema. Nyama na mibale akobimisa mibeko mpe akondimisa yango ndenge moko na oyo na liboso asalaki na kosalaka ekeko kaka ndenge eloko na liboso ezalaki, mpe bako salisa mibeko wana na makasi. Nguya epesami na ye ete apesa bomoi na ekeko na nyama bongo ezalaki bokonzi na politiki na nguya makasi ntina ete ekeko na nyama esolola mpe ete bato nyonso baoyo baboyi kosambela ekeko na nyama babomama. Bokanisi ete États-Unis ezali na nguya na koloba ete soki bosali yango te bozali mboka moke boyoka ngai lelo tokende na bino mosika iyo to te. Na banzi ezali bongo bazali na nguya na kosala yango mpe bakosala yango na solo na suka. Apocalypse 13:15. Sikoyo ezali na ntina te ndenge tomonaki yango lobi ete ata na etongeli moko ezali ekeko na mosusu ezali kokamwisa te. Bongo ndako oyo na kokamwa mpe mibeko nyonso na yango mpe mitindo oyo ebatelami na mokanda na mibeko. Botala nyama na liboso, botala nsango akoti na Vatican, soda moko na mapinga na Suisse alakisi bulamatari oyo azali kobatela lingomba. Awa bozali na pape na mabendele na bikolo nyonso na nzinga na ye. Boni ekoki kosalema ete mboka nyonso na mokili elanda ye. Ndenge nini pape akobongola mokili? Esquire magazine akosala yango solo, azalaki pape na nguya makasi koleka na bikeke nyonso. Mpe Ronald Reagan azali moto oyo abandaki kosala makambo oyo ezalaki kobebisa mokanda na mibeko na États-Unis. Harry Truman amekaki kosala yango na 1951, kasi azwaki mobulu ata esika na ye na kolobela epai na ministre na ye na moko ntango alingaki kondima Vatican. Yango atikaki likambo wana, kasi Ronald Reagan likambo te asalaki yango. Ata Pasteur Baptiste na mokonzi na Washington ye moko aboyaki likanisi yango na esika na kolobela. Ntango Truman asalaki yango, botala foto na elembo na bamason, bokanisi mosapi na monoko, elingi koloba nini? Ezali elembo na Horus. Kimia, libombani. Makambo ikangami elingi koloba likambo moko. Bobele président Ronald Reagan na pape nde bazalaki na bibliothèque na Vatican mokolo wana. Moko na ntina lokola mokonzi, Reagan alobaki ezalaki na kondima Vatican lokola bokonzi mpe kokangama na yango. Wana ezali koyokana na mibeko na États-Unis te, bango nyonso bazwi pota mpe babikaki. Elingi koloba likambo te ezali kaka likambo na ntina. Kaka na ntina ezali lokola ekeko ezali kolanda nyama. Elonga na Jean Paul. Awa tozali na ekeko mosusu na elembo, tozali na Gorbachev na pape elongo, bapesali makabo, likambo ekomi na suka, communisme ekokisaki ntina na yango ebongaki elongwa. Mpe moto oyo azangaki mboka. Ezalaki liseki na journal moko na Afrique du Sud, liki ezalaki bongo communisme elobi Marsandanix ene, eloko ezali awa te.
tomoni ezalaki mayele pona kondimisa bato likambo moko na mususu eto mususu mpe nsima nani azwaki lokumu mpona kokweyisama na communisme. Soki communisme ebimisamaki mpona kokonza Église orthodoxe mpe mpona kolimwisa mateya nyonso na baprotestant na este na Allemagne mpe esalamaki na solo, ntango ekokisaki yango ebongaki communisme esila elimwisama, nani alingaki azwa lokumu mpona yango? Pape nde abongaki kozwa lokumu mpona yango. Toyebi yango ndenge nini? Mpo ete Maria alobaki kala ndenge balobaka na Fatima ete Pape akopesa mokili mobimba na motema peto na Marie mpe Russie ekobongolama. Yango ezalaki pete mpona babolshevik bazwaki bokonzi kaka na 1917 mbula moko oyo liloba oyo ebimaki bayebaki ete bazalaki na yango na kati na bango ezalaki mpasi te mabomba misato na mabe mpenza oyo na liboso ezalaki emoneli na inferno oyo ezali na ntina te na mibale ezalaki Russie ekotiama pembeni bazwaki bokonzi na ndenge nyonso mpe oyo na misato ezalaki ete pape oyo akoya akomekama na liwa kasi akobika mpe akokota na kati na makambo na suka. Sikoyo soki boyebi likambo liboso mpo bobimisaki yango ata bongo. Sikoyo boni bokonzi na pape ezwaki lokumu mpona yango bongo totuna na bakonzi na États-Unis soki ezali bongo. Botala mobembo na pape na États-Unis Saint Louis. Tokotuna na mokonzi na ntango wana Bill Clinton ayebisa biso likambo nini ezali kokanisa. Azali kokanisa. Bandi minkoto mibale nkama minei bazali awa mpona kotombela ye boye malamu. Apesi batombote. Archevêque Gregory azali na mopanzi na pape wana ye apesi mwasi na mokonzi mbote na loboko. Tokumisi yo mpo osalisi biso na kosala mbongwana na makoki na molimo na Europe Centrale mpe na Union Soviétique na kala. Na kokangola milio na bato mpo na koumela na lisosoli. Kasi na monyoko te. Mpe na kokangola moko na moko na biso na bobangi na mikolo nyonso na etumba na bibundeli na mabe. Tata na bule na nkombo na biso nyonso tosangani awa lelo na nkombo na bato nyonso na mboka na biso elingami malamu. Toyambi yo awa na Amerika. Ba mama, batata, tata na bule Pape Jean-Paul II na vice-président na États-Unis na archevêque. Sikoyo nani azwi lokumu mpo akweyisaki Union Soviétique? Pape. Tokomisi yo mpo okangoli milio na bato. Bongo. Kokokisama na ntina na lisakoli. Herman Melville Amerika esalamaki na bato na bikolo nyonso bikoki koloba ezali na bango. Tozali loko ekolo na lingomba moko, tozali ekolo na lingomba moko na bato tete makila na biso ezali lokola mbonge na ebale na Amazon, esalami na bankoto na bibale mike ezali kobwakisama na kati moko. Tozali ekolo moko lokola nyonso na mokili te. Mokili mobimba ekamwi mpe ebilaki nyama. Sikoyo wana elingi koloba mboka nyonso bokanisa motona na biso na ebandeli. Bokanisi ete ekoki kosalema ete mboka nyonso ekokonzama na ye. Pape Jean-Paul superstar. Sikoyo lingomba oyo Église na Rome elobi ete ezali mama na mangomba nyonso. Awa elobi Mater Ecclesia, mama na mangomba nyonso. Oyo etika mpona kokangama ezali libulu na ntina koleka nyonso motuya na bato pene na milion kama misato na tuku mitalo na baprotestant motuya oyo emati mpe pene na bato milion kama mwambe motuya oyo eleki miliard moko na milion kama mibale lelo. Na bongo ezali na komata mpe lisusu na makambo na sambela mpe ekozwa manalite ya mobimba ekopesama mpona yango moko. Sikoyo na ndenge na losambo nsambela nyonso esengeli esangana pe ekonzama na bokonzi wana. Roma alobi botala Pape Jean-Paul II ezali wana na journal na bango moko na Catholique la Croix du Sud na 1995 alobi mpona bomoko mangomba nyonso esengami bandima bokonzi na Pape. Sikoyo nazali na sango mpona bino oyo ezwi kaka mangomba na bakristo te kasi ezwi mpe nsambela nyonso na mokili. Lisusu les mains au-delà de l'évêché Ransi mpe bokonzi na Pape bazali kosala makambo. Nde
bomoko na bakristo ezali nde kosalama. Asali mpe bilembo minene, bongo abimisi ata moto na likolo kokitisa yango na se na miso na bato. Apocalypse 13:13. Na bongo bokonzi na mibale ekosalela sikoyo lingomba na nsambela mpo na kosenga likambo moko na kokotela mpo na kosangisa mokili mobimba na bokonzi moko. Mutuna na mbula moke esili koleka, boni nsambela ekomi likambo na kati na mokili oyo tote. Aha, mangomba nini na nsambela ezali kolakisa likambo na etelemeli na yango? Bizaleli na bakristo, mibeko na bakristo bayuda ezali koyokana te na mibeko na bato na Islam mpe libanda na wana nde liloba na suka ekobimela. Tozali na ntango moko na ntina azimbisi bafandi na mokili mpo na bilembo oyo azwi nguya na kosala na miso na nyama. Acte 2:3 nde lokola moto emonani na bango ekabolami efandi moko na moto na mutu na bango. Bongo ekosalela lolenge moko na molunge na losambo ekomona na lokola na molimo mosanto po ete moto ekitaki ezalaki bokabolami na molimo mosanto likolo na bato. Boni molunge wana na losambo ekobimisa likambo na makasi. Bokanisi ekoki kosalama? Wow! Na kanisi ete etikala kozala pene te na kosalama lokola lelo. Biblia na kanisi ezali wana. Biblia elobi na biso ete États-Unis d'Amérique ekotelema na solo na ntango mpenza. Ekobongola lolenge na ye ekokani na oyo na mwana mpate, ekokoma lolenge na dragon, mpe ekokoma bokonzi moko na monyoko lokola Rome ezalaki na ntango na kala. Pe mokili mobimba ekobila nyama oyo. Na eteni oyo eleki na liteya tomoni kobutama na États-Unis, tomoni mibeko na bokonzi na pape, tomoni ete Biblia elobi liboso ete bokonzi na mibale nyama oyo abuti na mabele akozala kaka na mibeko moko na nyama na liboso mpe akondimisa yango na makasi na mokili mobimba. Nguya epesami na ye elobi Apocalypse 13:15 ete apesa bomoi na ekeko na nyama ntina ete ekeko na nyama esolola. Bongo bokonzi oyo na sika na politiki mpe na nsambela ekoyokisa mongongo na yango mpe ete bato nyonso oyo baboyi kosambela ekeko na nyama babomama to bokotambola elongo na yango to bozali libanda. Bongo likonzi na liloba ezali bosala to botinda bongo te yango, bosala to bomema yango. Na bongo boyebi ete mokonzi na États-Unis azali kosala makelele bongo to bozali na biso to bozali bango na biso. Alobaki yango te, ezali likambo na ntina te, ezali likambo na ntina. Eglise mpe bulamatari boni bakosala elongo ekoki kozala ekozala eloko moko bakosambela bonkanda na mibeko ekobongola matragie de siècle ekeko na nyama elakisi lolenge oyo na mateya mabe na baprotestant oyo ekoteya mantango mangoma na baprotestant bakoluka lisungi na bokonzi na bulamatari mpo na kosalisa bindimeli na bango. Ekozala mbeba soki bakangisi makambo na bokonzi na Amerika na kondima mpe na bosolo. Ekozala mbeba soki bakangisi makambo na bokonzi na Amerika na kondima mpe na bosolo. Tali magazine janvier 1995. Bongo ezali koyokana te mokanda na mibeko. Babiangi yango mbeba na mikolo oyo bokanisa malamu oyo abimisi mobeko ete bato mike na bato minene na bazui na babola na bansomi na baumbu batia maelemo na loboko na bango na mobali soko na elongi boye moto akoki kosomba te koteka te soko azangi elemo na nkombo na nyama soko moto ye na nkombo na ye. Ezali na liboke na makambo minene kuna na kati. Apocalypse 13:16-17. Botala makambo oyo awa na kati. Bongo soki botiami elembo na nyama te ezali nyama na liboso. Bongo bokomitu na elembo na nyama na liboso ezali nini? Sikoyo bato bazali kokanisa lelo ete elembo ezali elembo na ordinateur to eloko moko na moke na loboko ekoki kozala lolenge na kolandela kosomba mpe koteka. Na solo ezali na bisalelo moko esalami mpo na kotiama na loboko na bino to na se na loposo na elongi na bino oyo ekolakisa esika wapi bozali mpe motu ya na mosolo na yo na bank mpe ezali kosala loko na mboka na ngai ezali na carte bancaire na makambo nyonso wana.
kasi motuna na ngai ezali boye. Boni carte bancaire ezali eloko ekoki kokonza lisosoli iyo tote. Boni dollar moko ekoki kokonza lisosoli iyo tote. Te oyo ezali kokonza lisosoli malamu to mabe wana ezali elembo lolenge moko ekeseni soki bolingi na nyama na liboso oyo ezali mateya na catholique. Boni puce moko na ordinateur ezali lolenge moko ekeseni na mateya na catholique iyo tote. To tozali kolobela mateya na solo tozali kolobela mateya. Boni nzambe azali na ntina soki linzanza na yo na madeso ekomami na ba code bar. Boni ekotika yo libanda na yo la mpona yango iyo tote. To nzambe azali na ntina na komona yo kopona kotosa ye kasi bokonzi moko na politike etelemeli mposa na ye ekozala na ntina wana iyo ezali likambo na botosi. Bongo iyo pise ekozala nango ntango mosusu bakotia yango na loboko to bakotia yango na elongi ata bongo ezali elembo na nyama te po ete elembo na nyama elakisami lokola mateya na katolike. Pise na ordinateur ebongolaki mibeko na nzambe iyo tote. Pise na ordinateur enyokolaki bato na bule. Pise na ordinateur ebongolaki ntango te bongo kosomba mpe koteka bokoki kosala yango te kaka soki bondimi elembo na nyama. Mayele na yango oyo moto na kososola atanga moto ye na nkombo na nyama mpo ete ezali moto ye na moto ye na ye nkamba motoba na ntuku motoba na motoba. Ezali moto ye na nini? Na moto na linzanza na madesu te na supermarché to na nini te. Ezali linzanza na madesu te, ezali moto ye na moto. Sikoyo botala moto oyo ezali makomi ekomami na motole na pape. Boni elingi koloba likambo makomi ekomami na ekoti na pape ezali Vicarius Filii Dei oyo na latin elingi koloba molakisi elongi na mwana na nzambe. Sikoyo botala Vicarius Filii Dei mpe soki botangi motuya na yango soki bozwi motuya na liletele nyonso na ndenge na latin mpona nkombo mpe motuya wana bokozwa na solo 666 mpe ezali na lolenge moko te na koboya yango. Na ntango moko likambo oyo ebungaki mpe bato balobaki nkombo na boye ezalaka te. Kasi na solo ezali na makomi na bokonzi na pape bakoki kowangana te ete nkombo oyo ezalaka. Mituya motoba misato elakisi lisanga na lokuta. Na ndinga na grek bozali na motuya na grek. Bokonzi na latin e latine basilea. Soki bosangisi motuya na grek bokomi na 666. Église italienne italika ecclesia 666. Moto alobaka latin nyonso ezali nkombo eyebani na pape nyonso ezali kosala kaka 666. Ezali na ntina soki bokonzi ezali na motuya moko na 666 mpe moto antikristos Vicarius Filii Dei molakisi na elongi na nzambe na mokili elingi koloba bongo na esika na Yesu Kristo. Yango nde elingi koloba bongo na solo bokonzi na pape lobi bobyanga ngai na esika na Yesu Kristo na esika na motelemeli na ye bobyanga ngai monguna na Kristo awa asungi biso makasi amilakisi ye moko. Elembo na nyama ezali bongo nini? Ebongi liboso tososola elembo na nzambe elembo na ye. Namoni mpe moi je mosusu konetwa uta na bimelo na ntango azalaki na elembo na nzambe na bomo. Ibokanisa tolobaki yango ntango tolobelaki ba chapitre na liboso na Apocalypse. Mpe angangi na mongongo makasi na banje yango minei baoyo bazwingu ya na kobebisa mokili na mai mpe alobi ete bebisa mokili na mai na nzete te kino ekosila biso kotia bilembo na bilongi na baumbu na nzambe na biso boya afandira kati na bosolo baoyo bakoki kotambola te. Elembo ezali kozalisa mokanda na solo mokonzi azali na elembo na pesaki bango mpe basabata na ngai lokola elembo na kati na ngai na bango ete bayeba ete ngai yawe na bulisi bango. Ezekiel 20:12 na solo soki otiami elembo oyo ekomami wana elingi okoloba otiami elembo nzambe azali na elembo. Bongo elembo na nzambe ezwi nkombo na ye mokolo mosala na ye etando na bokonzi na ye ngai nkolo yawe mosala na ye mokeli etando na bokonzi likolo mpe na mokili azali na katikati na mibeko na ye. Kanisa mokolo na sabata ete ubulisa yango kosala mosala na yo na mikolo motoba kasi mokolo na nsambo ezali sabata na yawe nzambe na yo mpo ete pona nini na mikolo motoba yawe nkolo asali mokeli likolo mpe mokili. Mpona yango bolongola sabata ndenge tosili koloba nde mibeko nyonso mobimba ekozanga elembo na bokonzi.
ekoki kokoma makomi na John Shmo. Kasi po ete sabata ezali wana mibeko nyonso ezweli bokonzi na yango na mosusu te bobele na mokeli na likolo mpe na mokili. Sikoyo awa soki bozwi mibeko oyo mpe bongoli yango mpe botie elembo mosusu kuna bosali nini wana? Nini ekokoma? Boye Satana abundisi sabata mpo ete ezali elembo na mibeko na Nzambe, ezali elembo na bokonzi oyo ezali kozalisa mibeko nyonso. Bokanisa malamu Daniel 7:25 akokanisa kobongola bilaka na bule mpe mibeko. Na bongo tokotuna na pape soki asalaki yango. Decretal de la Translat Episcope, pape azali na nguya na kobongola ntango kolongola mibeko mpe koboya makambo nyonso ata mibeko na Kristo. Wana ezali lofundo. Akoki kosala nyonso alingi ezali kokamwisa te komona ete azali na elembo na Horus kuna. Botala elembo na Horus yango oyo. Yesu Kristo azali motindo moko lobi mpe lelo mpe libela. Hébreu 13:8. Yesu abongolaka te. Sikoyo mpona nini pape asengeli azala na nguya na kobongola mibeko na Nzambe? Elembo na nyama ezali bongo nini? Bongo lolenge malamu nini tokoki koyebela yango? Boy lolenge na malamu ezali na kotuna te? Mpona nini totunaka bango te elembo na bino ezali nini? Elembo na nyama ebonge ezala elembo na bokonzi na Eglise na Rome. Boni ezali yango te? Totuna bango. Cardinal Gibbons. Ezali Eglise catholique elobi ete na solo mbongo na ezali mosala na ye. Kobongolama na sabata kotindama na yango na dimanche mpe yango ezali elembo na bokonzi na lingomba mpe na bokonzi na ntina na nsambela. Boya alobi ete ezali elembo na ye na bokonzi. Botala maloba mosusu na Catholic Record 1er septembre 1923. Dimanche ezali elembo na bokonzi na biso. Eglise ezali likolo na Biblia mpe kotindama na botosi na sabata ezali solo na kati na likambo wana. Bongo oyo ezali lokola tolobi liboso na yo Nzambe biso lingomba tozali na nguya na kobongola mibeko na yo mpe elembo na kondimisama ete tokoki kosala yango. Elembo na biso ezali oyo ete tobongoli mokolo na losambo. Na yango mokolo nini na mokili mobimba ezali kotosama lelo? Ezali dimanche na solo. Na mboka na ba musulman mokolo na losambo ezali vendredi. Kasi mokolo nini ba magazin na bango nyonso ezali na kokangama? Dimanche. Bolobi malamu. Na Israel mokolo na sabata ezalaka samedi. Kasi mokolo nini babanga na bango ezali kokangama? Dimanche. Mpe ministre na makambo na mboka alingi kokotisa mobeko na dimanche lokola mokolo na mibale na kopema ezali kama na ntina. Shaft and Lichtenstein Vetregiriung elobi pape toleka na likambo mosusu tosala bokonzi na mokili mobimba. Na mobembo asalaki na Pologne, pape Jean Paul II apamelaki matene na bozwi ebele mpe bokabwani na lingomba na bulamatari. Time 17 juin 1991. Sikoyo tokoloba nini mpona lisanga na lingomba na bulamatari? Wapi mokanda na mibeko na Amerike ezali kokabola yango? Nalingi koyoka mboka mosusu na Amerike kotelema awa mpe koloba bopesa biso bosembo, bopesa biso bomeli malamu. Mokanda na mibeko ekendela diabolo ezwami na Catholic News na mbula 1963. Botala Rehnquist azali mokonzi na basambisi na liboso na Etats-Unis alobaki boye efelo na bokabwani kati na lingomba na bulamatari ezali likanisi efandisami na likambo na mabe. Ezali emoneli na mawa mpenza. Wow! Likanisi emonisami na mpamba mokolo molakisi lokola molakisi mpona kosambisa. Ebongi na solo mpe polele elongolama. Ok, Etats-Unis boni ebandi koloba lokola dragon iyo tote. Iyo ezali wana elobe na dragon. Yango oyo Rehnquist alobi abimisi maloba oyo likanisi efandisami na likambo na mabe. Botala Kit Tournier Time Magazine 1995 alobaki efelo na bokabwani kati na lingomba na bulamatari oyo etongamaki na bato na mokili. Elo boni bakoki kobebisa solo na ndenge mosusu bayini na bonsomi na nsambela. Na kanisa ke tiamaki na mbaninga na bonsomi na nsambela boni bosalaki yango te. Ebongi elongolama batelemeli na emoneli na biso bazali ba fasciste na sika. Boye ezali na ntina botala sanduku oyo ebyangami nzungu moyindo. Ezali na kokamwa te. Na bongo awa fasciste moko abyangi fasciste mosusu fasciste. Yango nde likanisi. Yango nde likanisi na ba Jésuite na botele melani. Ezali polele etoni mayele. Po ete kaka fasciste moko nde akoki kobimisa mibeko oyo ekokonza lisosoli.
soki boboyi kotosa mibeko mpo ete bondimi mibeko mosusu awa na kotalela oyo na bango okomi fasciste mpo ondimi bokonzi na monyoko ondimi nzambe kasi bango bandimi mosusu Bulamatari bomoni kokamwa kobenda na ekomi na ntina Saint-Louis Post-Dispatch lokola ekekana mibale na mokanda na mibeko ekomi pene na suka na yango bokonzi na mibeko ezali na kati na kobongola ndimbola na oyo bosomi na nsambele elingi koloba na ekekana misato na mobimba likanisi na sika na bokonzi na mibeko ezali kosunga nsambela oyo eyebani na kozokisa oyo ezali koyokana te ebongi okota na masuwa to yango nde alobi oke ezali na oyo na mabe koleka nazali momemi na sango mabe kasi esengo mingi nazali na esengo mingi na likambo wana bomoni yango oyo bato bamoni mpasi mpona kososola nazali na nkanda na likambo oyo kaka te mpona moni yango mpona nazali na yango te nazali kaka chaku na bimisaka oyo bato ebele balobaka nazali na nkanda te na likambo oyo mpo ezali kokokisama na lisakoli mpe ntango lisakoli ekokisami bayebisaka ngai nani azali kokonza nani azali kokonza Nzambe azali kokonza mpe lokola azali kokokisa na yebi ete na kokende kala mingi te na ndako mpe noki ekozala malamu koleka bokende bosili mpe tokoka kozonga na ndako pisoli te milelo te koboma te liwa te kobebisama te makambo nyonso na nsomo oyo ekomelaka bana ekozala te nyonso wana elimwe kosimbana te wow ekozala kaka kitoko mpe elengi ezali komona na pete elobi mosambisi William O. Douglas ezali komona na solo ete na mibeko oyo Bulamatari ezali kosalisa na makasi na nzela na itumbu na mobeko mpona kopema na mosolo to makambo nyonso mokolo na dimanche na kotalela makanisi mpona kopema na mosala to makambo nyonso mokolo na dimanche na kotalela makanisi na bato ebele mokolo wana Bulamatari na nzela na mibeko akomisi dimanche elemo na botosi to na kondimela Pat Robertson alobi likambo oyo ekoya mpona moto nyonso na bokonzi na mokili mobimba na Nzambe ekozala na ye moko kanisa mokolo na sabata mpe bulisa yango ezali mobeko mpona ntina na moto nyonso makambo na likolo akolaka ntango bato bakoki kopema mpe kozwa nguya na Nzambe mibeko na Amerika oyo esengi mokolo na kopema mbeko na dimanche elongola maki lokola kobebisama na bokabwani kati na lingoma na Bulamatari lokola kofingama na solo mpe polele na Nzambe ezali na ntina te mpe libongisi na ye kaka bato na politiki ba oyo bakoki komonisama mpona ntina na bango ezangi ntina bandimami bongo alobi nini bobosana mokanda na mibeko na buzoba wana ekaboli lingoma na Bulamatari tokosala eloko mosusu oyo ekosangisa lingoma na Bulamatari boni bomoni te ekeko na nyama efandisami awa wow ezali makambo na kokamwa kino lingomba na Bulamatari bakosala elongo mpe bakobimisa mibeko oyo ekokumisa nyama na liboso nani abongoli sabata na dimanche Église catholique romaine soki bandimisi dimanche na makasi bakokumisa nani Rome bakokumisa Rome lisusu Sunday Times 7 mai 1998 pape abandi mosala mpona kobikisa dimanche boloba yango polele ete bakosala te mpo esengeli etosama lokola mokolo na nkolo abimisaki mokanda molai na kotanga yango moke alobi ezali mibeko na bato bazali kosala misa alobeli mokanda na Rerum Novarum mpe asengi kobimisama na mibeko oyo na kotosa bosenga na bato na kobulisa dimanche asengi mobeko na Bulamatari oyo ekondima biso tobatela dimanche sikoyo États-Unis bakokaki koloba mokanda na mibeko na biso epekisi yango na solo limbisa ndeko pape kasi lingomba na Bulamatari ekabwani tokoki koyokana te boni basalaki yango te boyoka maloba oyo ezali nde Bush nsima na ye kokoma mokonzi afungolaki musée oyo na sika musée oyo na bakatolike romain etongami na milion na ebele na dollar alobi lolenge na malamu koleka na kokumisa pape Jean Paul II na solo moko na bato minene na mokili ezali na kozwa na bokebi nyonso mateya na ye ezali na koyoka maloba na ye mpe kotia maloba mpe mateya na ye na mosala awa na Amerika ezali bongo mokonzi na likolo koleka na bokonzi alobi toyoka pape bongo ezali to kolongola manaboka bwani na lingoma na Bulamatari iyo tote na solo oyo ezali mokano oyo tosenga mikondima nazali na likambo na yo ndeko mokonzi ozali koloba lokola dragon
boni azali kosala yango te na solo akokisi lisakoli iyo nakangeli ye kanda bolimbisa yango oyo mpe azalaki kokokisa lisakoli mpe elingi koloba ete tokoki kozonga na ndako akosalaka na bokonzi na nyama na liboso boni azwingu ya na koloba na bikolo mpe na bato oyo bakosala iyo to te iyo abiangi mokili na bafandi na yango kosambela nyama na liboso ekozala malamu botosa bokonzi wana oyo mpota na ye enakufa esili kobika botutanisa nsambela mibale ntango molai moko ekotelema lokola liyebo mpo na komibundela bongo te bonsomi na koleka na lisosoli mpe kobimisa polele likarisi eyebani ezali malamu te mpo na makoki na bato mpe ata moke te ekoki kozwa malamu mpo na kondimama mpe mpo na kosimba yango. Pape Grégoire XVI bondimami lisusu te koloba oyo bozali kokanisa yango nde likambo Pape alobi. Pape Grégoire alobi yango likambo na kokamwa bone Amerike ebandi koloba ndenge moko mokonzi alobaki te bato oyo bazali koloba ete likambo oyo to oyo kuna te bazali babomi na sika ezali malamu boloba likambo moko te na ntina na biso to mosusu alobi yango te iyo alobi kaka likambo moko wana likambo na ntina toyoka mosusu oyo alobi. Soki bakatolike mokolo moko bakolonga moto ya ebele na bato na mboka oyo bonsomi na lisosolo ekosuka évêque de Saint-Louis 23 novembre 1851 bonsomi na lisosolo ekomi na lombango na suka mobeko na dimanche ezalaki na ntango na kala mokolo na bule na moi oyo basambisi mpe bafandi na mboka minene bazalaki kopema mpe ndako nyonso na mosala ekokangama ezalaki bongo mobeko na Constantin na 321 nsima na Yesu. Bakristo bakozwa nsambela na bayuda te sikoyo oyo ezali likambo na kokamwa boyebi soki mokili ebimisi mobeko na dimanche mpe elobi bokokende wana bato nyonso bakopema dimanche nakoki koloba oke esili etali ngai te babakiseli ngai nde mokolo mosusu soki balobi bato nyonso bakopema mercredi jeudi mpe vendredi nakoloba oke ezali malamu sikoyo nakoki kofanda na ndako mposo mobimba boyebi oyo nakoloba kasi likambo mosusu ezali na mobeko oyo botala oyo mobeko oyo elobi lisusu kolongola kosala dimanche te elobi lisusu nini bakristo bakozwa nsambela na bayuda te elingi koloba bakoki kobatela sabata te mpe kolembisa mosala samedi te bongo mobeko ebakisi likambo mosusu ekopekisa ngai na tosa nzambe likambo na ntina kasi bakosala mokolo wana kasi mokolo na nkolo bakokumisa na bokeseni sikoyo likambo moko wana ekomelaki Faraon abimisaki mobeko mpe Moïse akomaki liboso na ye mpe alobaki likambo wana ekosalema te. Faraon alobi yo Mose ozali kosala ete bato bapema sikoyo iloba oyo kopema epesami awa na boyoka na kala ezali Shabbat ozali kosala ete bato na Shabbat babatela sabata nalobi na bino bokende na mosala bobakisela bango mosala bokende lisusu kokatela bango matiti na zamba te bango esengeli basala bongo mobeko nini Faraon asalaki abimisaki mobeko motelemeli na sabata bongo Constantin asalaki mobeko etelemeli sabata te etelemelaki sabata te tango moko wana ezalaki mobeko na kondima dimanche kasi ezalaki likambo na ntina te mpona ngai likambo na ntina awa ezali ete epekisaki moko na kosalaka mosala mokolo na sabata. Faraon asalaki kaka ndenge moko sikoyo yango nini nzambe apekisaki na Faraon oyo azalaki koloba na kosalisa bino na makasi mpo bosala mokolo na sabata nini akomelaki ye malozi ekomaki mpe ebebisaki ye sikoyo Biblia elobi ete ekozala na malozi na ntango na suka mpo na kobebisa bokonzi wana solo to lokuta likokanisi ezali na solo kitoko longwa ntango na bantoma kino na concile de la Odyssée ezali na pene na mbula 364 kobatela manabule na sabata na bayuda ekobaki ndenge yango ekoki kondimisama na bakomi ebele iyo ata mobeko na concile etelemelaki yango bongo bakristo na liboso bayebaki mibeko na pape sabata ebatelamaki ata mibeko na concile etelemelaki yango ezali lisusu komonana na likambo oyo ete Pape Grégoire akomaki na ntina na bato na Rome mpona kopekisa mosala nyonso bazalaki kosala mokolo na sabata yango elingi koloba ete dimanche bato bazalaki kosala bongo lingomba na ebandeli babatelaki samedi sikoyo botala mobeko na ntina ebimisami na nyama na liboso ezali Église catholique romaine na synode de Toulouse na 1163 nsima na Yesu babimisaki mobeko oyo boye
bepiskopo mpe bansangu bazwi mokano na kopekisa soki te na kobenganama moto nyonso amonani mpo na koyamba to mpo na kosalisa bandimi na botombokeli wana. Ezalaki bongo kobatela na sabata, ezalaki mokano na ntina na bavaudois ba oyo baponaki kotosa sabata na nkolo na Biblia. Mpo bongo papa lobi botombokeli ekotikala kozala te. Ntango nyonso bakobimisa mate mpo bazali na boyokani kazi na bango na kosomba katon na koteka. Wana nyama na liboso abimisi mobeko ete bawe babateli sabata bakosundola nkita na bango bakosomba tempe bakoteka te. Nyonso na kozangisa bango lisungi na boumeli na bato nyonso bakotindama na makasi na kobongo na mitema na mabe na nzela na bango. Moto oyo akobuka mobeko oyo abenga na manalingomba lokola moto na bango na masumu lokola ebele kazi na bango kokuta bakangisama na boloko epai na bakonzi na bakatolike mpe bapesa maitumu na kobotola na biloko nyonso. Ezalaki mokano na bakatolike romain. Bokoki kosomba to koteka te soki bozali kobatela kaka sabata mpe tokobotola biloko nyonso bozali na yango. Boni bayokaki bavaudois bayokaki te, sikoyo likambo nini ekombaki na nsima. Mokonzi Delfonsus d'Aragon abenganaki bavaudois nyonso na 1194 mpo na yango. Nsima batindaki mapinga, babomaki bango, babebisaki bango. Bongo mobeko na dimanche ezalaki. Mobeko moko emotelemeli sabata ezalaki na kati. Ezalaki na kosomba te mpe koteka ezalaki te. Mobeko na liwa. Botala likambo oyo nyama na liboso asalaki. Bokanisi ete nyama na mibale akoki kokoma lokola oyo na liboso bokanisi ekoki kosalama. Bokanisi ete ekoki kosala ndenge moko na solo ezali bongo. Bakompanyi nyonso na mosala awa Harold Linsel mokomi mokonzi na Christianity Today. Kompanyi nyonso na mosala ezwami na kati station essence nyonso mpe ba restaurant ekokanga dimanche nyonso na nguya na mitindo na mibeko ezwami na balakisi bilongi baponami na bato. Na solo bazali kosenga kaka likambo moko. Biblia elobi liboso lisanga ekouta na nsambela na Amerika ekomeka kosangisa lingomba na bulamatari. Mpe bato bakobeta mafimbu na molunge na losambo na bosopami na molimo na bikamu isi mpe bilembo bakosalela bango ekondimisa bango ete Nzambe azali na bango. Boni wana esosolami ezali kobangisa iyo na kanisa ezali kobangisa bongo mpasi ekoya ekokokana na oyo ezalaki na ntango na Daniel. Mokonzi na Babylon mokonzi monene na mokili asalaki ekeko na likokanisi mpe asalisaki bato na makasi basala losambo oyo epekisami epai na Nzambe. Mpe liloba ezalaki baboyaki kofukama liboso na ekeko. Nde wana likambo monene ekomaki. Daniel chapitre 3 verset 15 elobi ndenge nini molulu oyo na losambo esalamaki. Wana ekoyoka bino lokito na bobakisa na miziki na ndenge nyonso mbe malamu soki bolingi kokwea mpe kosambela ekeko esalaki ngai malamu soko nde bokosambela te bwakama na ntango yango mpenza na kati na litumbu na moto na kongala. Boni bokanisi ete miziki ekoki kozala tina mpona kombimisa molunge na losambo ebongo toloba nini mpona miziki na ndenge nyonso yango ekozwa nini na kati. Wala na kati ezwi miziki na pole na pape miziki na pole na pape oyo ekozwa mpe baoyo balingaka yango miziki kitoko na opera ekozwa heavy rock ekozwa heavy metal ekozwa biloko na ndenge nyonso ezali bongo te. Tango nyonso bato bakondima molunge na losambo nani akoboya yango miziki ekozala na mosala monene. Boyebi na ete na Biblia ezongeli yango mbala misato lokola nkolo alingi mpenza kolobelika moko na bongo tobaka mliso moke na likambo ekomaki ntango papa asalaki mobemo na Saint Louis. Bilenge batondisaki ndako wana mpe bansango mibale bazalaki wana na kanisa bakoki kozala ba franciscain na kotala elamba balati balobaki tozwi siko bomoko kimia na mokili. Siko Biblia elobi nini tango bakoloba nini kimia wana nde tokomi na likambo. Nsima wana papa akoti bokomona bilenge bazwami na esengo miziki na ndenge nyonso esalelami mpona kosilisa mposa na milimo na bango nyonso.
miziki kitoko milongwe na mingongo na bayembi na lisanga na mangomba na nsambela nyonso bazali koyemba elongo. Miziki na pop na maboko likolo mpe bamamelo bazali kopepa maboko na bango bilenge mpe lokola. Na heavy rock na DC talk mpe batontango pap azali kokota. Nsima tozali na mabina kati na nkolo mpe lolenge na yango nyonso. Wana nsangu moko katolika azali koloba na DJ moko azali wana mpe mopanzi na sango atuni na sangu na katolika. Wakanisi etelo sango moko ezali na kati na miziki o na makasi. Pe sango azongisi na ye na solo nzambe azali na mangomba minene nyonso na miziki na mokili. Miziki monene na reforme mpe miziki oyo lokola bilenge basosoli yango ezali malamu. Bongo tokotala mpona koyeba likambo ezali koleka awa. Azalaki monene, azalaki kolukamba na kimia, bomoko, bolingo na kimia mpe na bomoko. Bikolo nyonso bakoya, mabota nyonso bakoya. Pe bikolo nyonso na mabota bakofukama. Next nation. Ekolo elandi. Na solo na bilili oyo na lakisi bino kaka bikolo bazali koya na koki kolakisa bino nyonso te soki te bokokangama awa mokolo mobimba kasi na kotalisa kaka mikolo nyonso na bisika nyonso na mokili bayei mpe bafukami liboso na pape. Miziki na makambo mosusu oyo na sili koloba ebongisaki nzela mpona bilenge mpe mibange na kolakisa bino bilili oyo na liteye mosusu wana biso tozali kokoba na nzela oyo na tina. Boye mokili ekomi pene mpona kondima bokonzi oyo. Na solo Biblia elobi na Romains 6:16 boyebi te ete soki bokomipesa bino mpenza epai na moto ete bosalela ye na botosi bozali baumbu na oyo bokotosaka soko baumbu na masumu oyo ekokamba kino kufa soko baumbu na botosi oyo ekokamba kino boyenge beni bongo soki totosi bokonzi oyo basengaki mibeko bokonzi na pape esengaki mibeko mpe mokonzi na Etats-Unis alobi lokola osengi tokoyoka tokokotisa yango awa na Etats-Unis mangomba na nsambela basengi mibeko oyo na ntina na mibeko na nzambe kasi Yesu alobi yakapembila bilangai. Sikoyo wana nde likonzi na Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 elakisi makonzi mibale na politiki oyo na ndenge na yango mazali kokonza mokili na ntango na suka. Moko ezali na Moyen Âge, ezali na solo catholique, mosusu lelo ezali kolakisa ba protestant mpe bazali na solo kobianga lisungi na nyama na liboso. Boni mate na ba protestant ebongwani mobimba to mate na ba protestant ekotisami na banguna na kati ezali motuna malamu. Sikoyo tokotala lisusu mpe tokopesa liteye moko mpona koyeba soki mate na ba protestant ebebisami mpe soki batei mine na ba protestant bazali na solo oyo balobaka ete bazali. Tokotala mpe molunge oyo na moto na molimo na nzambe ndenge balobaka oyo etondi na kati na Etats-Unis kasi kaka na Etats-Unis te na mokili mobimba na nzela na bisalelo na bopanzi sango malamu na bopanzi sango ezali na solo to ezali lokuta mpe nini ekosalisa biso mpona koyeba yango liloba na nzambe yango nde yango tozali kosalela. Bongo bokomona ete ezali na mateya ekoya ebyangami tika nyonso ekoma moko mpe moto eyebani te bozanga na mateya wana te ekozala na bimoniseli ebele mpe tokotala na elilingi oyo
mpe tokomona ete Nzambe alobaki yango mobimba makambo oyo ekosalema na mokili oyo. Yango wana nakoki kotombola mutu na ngai mpe kosepela mpo ete Nzambe azali likolo na nyonso. Yesu nde molongi na suka. Natondi bino.